ezena batu tant tozali koloba tolérance zéro bazali komona yango maseki mutu oyo esengeli akende pamba te ayibi bamabende ya pont entre Bandal na Kaluka. Lelo eyindaki mabe penza na pont Kabila entre Bandal pe Kaluka. Tato bozomona azali moyibi monene. Bazalaki misato kasi mibale bakimaki. Iye bakuti ye en pleine action azo kata ba faire à béton pour ba kweyisa pont oyo ezali kutu déjà ya kobeba. Nyonso oyo ko banda 23h ti na 3h du matin. La police va kweyina na bango. Lobby na ba 23h. Il y a eu un dénonciateur volontaire à Eko monsieur commandant. Donc il est rapidement na pont et ça la type moko azo scier batio ya pont. Arrivé ici donc kuta déjà assis à kati première barre de fer aux alliés à voiture à kati yango à projeter mon panzi moninga kimina ngo. Le donc kuta déjà c'est à kati boye ande to kangia ndeto meme na bureau de police ya Libouri. Ndeko ya Congo ndimela ngai ke mosala ya koyiba biloko ya batoto pe o ya leta ezali penza mosala ya libabe c'est-à-dire mosala ya ilakeli mabe keba okokenda Wapi na angenga tola osiba ya sala